Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe Kakandenga Mioto sur la émission. Nous voulons savoir émission Rataka jamais jamais Nabanda Konabino. Chaque jour 11h30 et puis chaque samedi à 15h, dimanche à 15h, si nous voulons savoir de Tozawana ebele liboso ya ba télévision na biso. Naloba nini na boyi ba kachero nyoso. Ya Kongo momba basangana babetanga fimoela mama kwidi. Ebongo na kufa na ngaba ndeko. Liboso na bande mission na pesa quelques mbote. Na beba sunga champion local na mwe loko esala zuate. Kaka ndenge tolobaka. Ai. Na pesi vient na Prosper bakini mwana Dallas atonga bambote. Koto zave Prosper yo yango pe na kosete ko bwana bongo. Vergitola yo yango. Ne mona bi Chanel bakine tel père tel fille Chanel bakine. Bwine telonzoka. Ah président Abdou Etine na moto ya bato. Na soki na wana obwa babanga musina sima po ezaka bongo lobio champion local aboka babanga belé ababa na émission apesa nga kanda te limbisanga basolaka biso sola kandeke zalaka naye wapi nayebi ete bomoni miro boko pe bomona eska ya espoir ya bandal ai nani maître Tomanto ai malgré bauta ko botola e sentir alobaki na trucage malgré lobaki asimbaki mutu asimbaka te grand maître Bidi. Ah, maître Bidi, cette fois-ci, ceux qui a sakanaka, évitez. Ah, maître Tomato, bonjour. Maître Tomato, mais babi ba clique na bino alobi ba kombo na te kota biso to tala niveau likolo mais biso to doit envisager donc niveau international quoi. On a un message mettre sur les chemins atindela ki. Abi oza pressé ko le babo pona nini. Omoni ba shala wana sont des cowboys fatigués. Ah. Babaza ba père to ko to ba retraite kala mingi te a OK retraite. Wana ndenge yo kanisi. Mécanicité. Yo yebi niveau la ngala. Na yebi oza danger mais ne peut mettre sur les perdre danger na quoi là. Aza danger te. Aza danger pas bana le ba pamphile, aza danger pas bana le ba loma ba kaima yende coach na bango pas tomato kaima ayebi kaima wala mete kaima yende o ba la bango kalami to beta bango le 20 21 22 ah yebi programme bango te tala oyebi so moni bato ko ba shawala na o ba banga ka bango o ba banga ka ye eza ba oaza na bango kuna na ba poto kuna na bango la ba nini si on y a longa poto ayekine yeso mona l'émission ya le kaloba mais l'émission na ngaloba déjà aloba l'émission au salon colonine otindela ngo ba toi utaki Luanda wana aito sa émission alobaki émission cachette OK ndo bato masoki na na bata makite ba shaola ba mais toi pas non depuis que hôtel là ba toala ba shaola ba cowboy fatigué avec un vrai comme ada fatigué y compris na yé na ba petit nyons France voilà ba grand maître loma banani ba les disciplinaires qui sont les disciplinaires imbattables mais ils sont très bien grand maître Tomato les disciplinaires d'Afrique voilà omoni beta bango nyonso bobeta na bino bobeta bango nyonso na bana na ye wana tout beta bango mais est-ce que jour moi quelques jours c'est-à-dire Bazoya ana kili bientôt awa je crois bien baroya le 17 le 20 awa ezo yinda baroya le 17 na la programme na bango tout na mako le 20 ezo yinda le 17 wana tokotala soki mezo ko fungoma to ekangama mezo ekangama mezo fe kangama poto ya mandi bango to zala wana nga azo de ekangama oki mokenza malu mezo ekangama to kende tina ekopa ko zela bango wana ngape na caméra na ozaka wana pala tala est-ce que longa tomato eza awa ezaki Motanzambe. Maboko nzambe. Na mono bosaninga. Na bosani yote soki nazoloba wepa nazala ba message na zui. Ba message ni yo zui. Oyo yebinde oyebeli tomato. Nana ko beta champion tomato. Balobi champion tomato. C'est loyo. Pour tous les sentiers où ta poto etikala nango. Yoka na bete, yoka na yebisa yote. Balobi champion tomato na ba entraînement kuna na veme. Aomo bata mabata. Mais comme champion tomato travaille na olo. Asena le bloc côté na tanga kombo po ebi obiso kombo oui tanga kombo leza nanya lobi basongi songa bakache no bata malante basongi songa bakache basongi songa bakache aseki babi somo langa
Ah, bah, ils sont bons. Oui, bah, il dit. Bon, non, tant qu'on a combattu, mais, nga ba fsi obi. Ba zo tsa dede, bo me kana na ringa to tande to beta ba diaspora. Tomatoki. Ah, ote nga bo tsanga na diaspora te, bo tsanga na chinois, c'était diaspora aya obuka nga likolo. Champion local. Et puis ba kena na kana na ya ba milago ba ma ba to. Champion local. Mettre tomate. Quand on parle de tomates, on voit la sauce. Vous comprenez? Donc, si tant toujours le baqueto, c'est la diaspora, Baya Kinyawa. Pour un grand événement, au Sala le 20, 21, 22. Va sélectionner l'union chutée. Va sélectionner quelques catchers pour être capable de défendre. Pour être capable. Même que ceux qui baillent, pour mettre à bango à mort. Si quoi yo yebake, la diaspora bazoya, na basuda fo bazoya bango nyoko. Tant pis pour eux. Na ba Canadien bazoya. Et puis bezala go o déjà baya ba uta poto baya ya tobeta. Na ba zimagola. Yo zotanga ba komo desi ba to beta. Tanga so ba komba sika. Oh na ga yo teki Master Kong. Yo ka komba okute, yo ka na somo déjà Master Kong. Yo ka na The King. Ah, Mondi? Comment s'appelle The King? Bon, c'est quoi? Comment s'appelle The King? Yo ka komba ngo. Master Kong na The King, donc King Kong. Donc King va robeta c'est quoi Master voilà pour comment la King Kong. Parce qu'on a makaima wana, yebi ka ngando faut le na chai sauce. Obi ngana lo ba kai. Degré to robeta la bango mi balo wana na papa na bango za c'est très grave. Mbete tomate. Est-ce que par rapport à l'entraînement, aux s'entraîner, n'a pas préparé pour préparer. Aux sentir que au la kabiso, que aux sentir que aux a sélectionné. Pas ma question au bout. Bon, là on a ressenti que un bon bagarre à travers chaque jour, c'est là combien il y a pour y travailler. Voilà. Vous comprenez? Donc biso déjà le gars tu vas bagarrer, tu es comme ça un peu bitumba. Tu s'entraînes chaque jour, tu auras toujours l'entraînement. Ce bagage écoute singa lelo na servir. Vous comprenez? Et ça t'es là zéro compétition moyen pour tout bande d'entraînement tout ce que d'entraînement pas la chose à bon côté. Ils sont les disciplines imbattables. Non ça le pas problème. Autre bagarre moindre vide zana kat. Voilà. Moindre vide toi na kat. Zana kat. Mais on met tout s'entraîner à tout moment. Alors bibo le championnat. Aligné na été Migol ba otumola ba sélectionner nga animal otumola yo kana bisayo ba sélectionner nga ba sélectionner nga ité na obunda na ko bunda pe wana na ko yela kaka ezala de ba ba benga nga de papa koluna te ba sélectionner nga te ye Shaolin soki na moni ye kaka la ringa azana kati moindre vide ba ye pe ça les jubilé ne ba osalela nanya Edingwa na gam champion Edingwa biso ndesko to ko sende gete biso ne to meme la jubilé tika ye Shaolin tika bweko aza le côté Shaolin c'est le côté yo mona ke danger grand bête tala moi ba petu ya zwana bango wana bana ne be left wana c'est à cause de livrer biso bango je sais déjà son excellence Dieu Boudimbo atie toka corbillard moko na ambulance moko parce que ba o apoto na vie que ba ozonga mais maître tikana nous tout tikana ba koloba il faut te ba ke ba bana poto ba travailler pe dire ba travailler pe dire bana na ba katika poto nde ba travailler dire pe ba travailler pe te ba travailler dire pas moi ni bozo minimiser bango bozo bana mte be fort ni bon bitabilo bo minimiser ba bozo bino na sérieux nani donc yo za sina ba katika na Congo de il faut dans la quartier congolais. Nous prévenir. Biswawa. Nous prévenir. Ba conduire de travail nango ya mabe. Mais tu as plusieurs fois champion, to bête rappelle toujours bat. Vous comprenez? Cause a complexe ba quartier a porter basé l'autre côté. Ce qui n'est plus que basé l'autre côté. Il y a comme la Calaming dans une semaine là. Calaming était. Les 20. C'est bon on a 20 ceintures, tous les ceintures et tout là. Ah, oui. C'est mon côté rozonga poto ngam tuna édition na assuré c'est ba ya na 20 centimes tous les centimes étaient pour déjà to robete la bango c'est que bon moi ça la complet bo sangila bango ah complet to sangila c'est to sangila bango lisangeli to boy bacha fara bacha par équipe bacha 2-2
Bata ici la laska. Bata ici donc nyonso o ba kocha ba ceinture etika. Ye porteze pa na ngai na bino. Ye porteze pa na ngai na bino na bete bino ka ino mettre tomate le belo mo important. Ba sélectionner ye. Ba sélectionner ye te akozonga na ceinture bandal. Eko ya bandal. Yo yebe ndenge ya ba déjà. Na ye bidele yaka to banda bambangu. Oh. Eh. Moi ceinture wana. Ya liboso ba lobaki tomate beti ekuluna kangi ceinture bata ne. Nyeso ba toujours o tete monzalo ba tete monzalo ba yezu ba pesa ba kombo nyonso. Bongo te. Muyibi kuluna comédien. Tete monzalo ba ndengwa. Ngai pe turo ba pesa ba kombo nyonso. Ye pe turo ba pesa ba kombo nyonso mateko. Na ombo kende vers fin émission nanga mettre tomato message moko pona sepelisa ba fanatique tout ba na tu ya bandal na ba message na pesa na pa ya ba fa na nyonso bandal. Bah, il y a le 20, 21, le 22. Premier jour. Bah, le 20, 21, 22. Et fait Tata Raphaël Torobunda Kuna. On a jubilé à Icon, a dit sur les Dingo Motorangenge. Ils ont organisé par son excellence Didier Boudim. Motoya Batu. Motoya Batu. C'est le ministre qui a valorisé ce bicho Bakaché. Bah, combat, moi, c'est gratuit, hein. Bon, suite, on va trouver après. En tout cas, vous avez la branché dans Arc-en-Ciel télévision pour vous parce que c'est bana bandal nyonso. Puna Kinshasa mobimba vous a décidé. Debobi tomato, la sauce tomato. Au micro va bien les mauvais. Bolé la qui a panzaka ba congolais. Tu connais panzela bino étranger. Panzela bino siko ba étranger mitou. Donc tête moi étranger faut attaquer 4 bords. 4 matchs congolais, cette fois-ci. Tout congolais. Tout Sango. Na kacho style français, na style américain, style la saboya kutango le 20 21 22. Oui, je m'appelle Mokoya Nzambe, mettre quelques mbote to chité. Ba mbote langa na pese pa ya Lorette Tuete Bakiwa. Na pese pa ya Iget Bwanga. Na pese pa ya Tete Mwanza Connexion. Na pese pa ya Tete Mwanza Connexion. Et là, intéressant à moi la connexion. Commentaire belé. Ndoki yo. Na pese pa ya Famine Tikidi, Gisèle Matutala d'Angola. D'Angola Matutala. Ah, d'Angola, Maman Pasteur, Mami Mena. Maman Pasteur wa tshaka so maboko. Maman Bilamba. Mazola Diema. Kuna toza na Ginette Ngolo. Yem ta oteka kuna na Igeti Bwanga. Toza na Maison d'Habillement Rita. Toza na Nicoleta Elilimbi. Wana bana commentaire non wana Nicoleta Elilimbi. Non commentaire to pesi na mo mama mobokoli mama Léonie Kiezele Samambi yende mama mobokoli na bi oza ba te bele ta angoso modo angoso modo sa mettre tomato o balingaka ngai na pesi bino tu bambote na ba o na lingaka te lokola ba pamphile ye na pesi mbote te lokola ba loma wana na pe bo bambote te donc bango na boyi bango. Donc tu es ba nde to betela ba lokola ba mettre champ olingaka bango mingi na linga bango te pone ti shaola na linga kete kaima na linga kete oyo mususu lokola ba mettre bendo so linga bango kotanga ba kombo ante na mission na ngai. Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe na komi na suka na boyi na ngai nakufa na lela mama fuide bongo bino boseka nga bandeko na chité kolobake na pesi ba mama mbote ya tona tena nga Prosper Bakine kasi Edi Engende papa social président Abdon Etina Moto Yabato na kopesa mabanga mingi tene na pesi pasteur Bon Bomalika Berger Etienne Boko Polo mama Lili Bwele Mokonzi kasi na pesi bana nyonso ya centre évangélique ya révélation bambote ya tobote bozali pe na bozote kobwaka famille eyamba mobimba na lobi boye toza na communiqué moko kolobaki mes condoléances ya trop na famille eyamba oyo famille eyamba oyo vraiment mingi ekufeli mwana bango Bertin Wembo Bertin Wembo en tout cas mes condoléances na bino côté bozali vraiment estala bien makasi côté boza na combination kolobake na bwaki ya trop vraiment koloba famille Onyangunga pe Belamine Kamba motema ya ciao.